Condoléances à tous. Mais yaro baki tole la te tobeta maboko. Merci na papa Lutumba lelo atiki biso akei mais misala na ye etikali. Toko betela misala na lisusu maboko. Loko baki mukolo kokende to sepela. To yemba yango lelo foto sepela. Mena ko sepela wana pas ces amis. Nabanaka ukanisa un jour, n'a pas comme mon condi un jour. Mais tant on a moni bateau, bah comme il va condi du bosso dans le Congo, comme mon condi partout, mais Congo te. Papa na ABC osara mon condi partout, na Congo. Bah on me sonne le ko ya yote. Imaginez-vous dans la match ya Real na Barça. Et Tali Congo na nini. Mais Cristiano a raté bi. Oki Congo na gagné bi. Cristiano a raté le coup. Non, Kabila doit partir. Ya Kabila na kati ya match wana ha nini. Touti Lubumbashi tokiti na aéroport Anjili. Machine ebimisaka ba bagage. Tapis roulant wana soki bobenga kanini. Ebimisi bagage ya liboso ya mibale machine est bloquée. Oki moto na simano en tout cas Félix 100 jours ngo biloko ko. Natouné na lobi papa. Alors, le président de la République a commis sous réparateur. Alors, le président de la République a commis sous réparateur. Mais, Nabi Kebazote Abiso, unité nationale. Pomoko. Mais tout beau, ça n'a été que Moutosoka comme Mokondi. Langue n'est comme un carnaval. Tout le monde qui a une période de président Mobutu, au coup d'un mouton équateur, Nanzela, au coup d'un de quoi président. Peut-être qu'il y a un man qui a un baringo à quoi ça. Tant que tu as commis la période, il y a président Kabila, en tout cas, voilà qu'il soit vraiment, n'a mouton à battre un autre à côté qui a. Au coup d'un mouton qui soit élité, mais à utiliser ta combat pour jouer à Mazem. Petit waouh qu'on a quitté à moi et à Baputu Mabia. Angaria kurukuta yake. Tangu tueko koma na période ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Na eba kiteke Tshilombo ezalaka agréable à l'oreille boy. Poyo kelenge ya Tshilombo lelo. Kutana na ba combattant ba oti ba pays anglophone. États-Unis, Afrique du Sud. Angleterre, ils ont mélangé Tchilouba en anglais, ils ont fait sa mixage, mais on a évité. Voilà ça, Bakutani, à Londres, à Tunis, à Afrique du Sud. How are you, toi? Il y a Afrique du Sud, à Zong ici. Bish, thank you. Il y a Amérique à Tunis, maintenant, on va vous dire, tomorrow, dis-le. Tomorrow, dis-le. Merci beaucoup. Là, c'est bon, là, c'était Saïd à ce genre. Il a apporté la gaieté. Bonjour. Ata moto oyo, azalaka toujours occupé. Azalaka na temps libre te. Vraiment, misali leki ye mingi. Azwaka kaka tango ya kokufa. Papa Lutumba lobaki babanga kaliwa ni bakima kaliwa te. Bia bakisaki mokolo mosusu alobi diamant to or soki ekoyi na mabele
to ekoyi na bosoto surtout na bosoto et perdaka valeur nango te. Même liwa esilisaka valeur ya moto. Voilà, c'est toute la salle qui applaudit. Voilà. Voilà donc Félix Wazekwa qui avait commencé donc ce show d'adieu avec les proverbes, parce que lui également a hérité de Lutumba Ndomaneno Simaro, cette qualité, ce talent de quelqu'un qui possède ce que nous appelons le verbe. Donc, mais il y a je crois qu'il y a une petite coupure de courant. Je crois que dès que le courant sera rétabli, nous allons donc poursuivre ce show d'adieu en l'honneur de l'artiste musicien Lutumba Ndomaneno Simaro. Voilà, donc on s'attelle donc à remettre de l'ordre ici. On s'attelle à remettre de l'ordre ici dans la salle. Il y a eu une petite coupure au niveau de la scène. Je crois que la situation va se rétablir. Là, nous voyons donc Sampé Ngombe et Jean-Marie Kassamba. Alors, chers téléspectateurs, nous vous avons dit, aujourd'hui, donc c'est les derniers jours des obsèques consacrés à Lutumba Ndomaneno Simaro. Là, c'est l'honorable député bazala na souci ya valeur bato wana basilaka mpe valeur te oyo mpe basali makambo ya molongo na mokili valeur esilaka te kaka bato oyo bakontinue kopesa oyo valeur nde basilaka bongo valeur ezali eloko nini valeur ezali moto ye moko to oyo azwi na mokili non valeur ezali moto ye moko na oyo ye amemi na mokili to abakisi na mokili. Papa Lutumba nini abakisi te na mosala na biso ba musicien abakisi makambo mingi. Lelo musicien moko ya Congo aza na ndambu ya Papa Lutumba. Ata moto atikala ko tricher na classe te mais atricher Papa Lutumba. Antana ndako ya mobange biloko nyonso ezalaka ya kala te. Papa Lutumba banzembo na ye ti lelo ezali nano d'actualité pe kotikala libela d'actualité. Moto andimaka pasi po eza liwa te mais sima akomaka kondima liwa po eza pasi te. Obandi kobela ozo supporter maladie po yebiki koboma yo te mais soki pasi eleki mingi okomi kosouhaite nayoka okufa kaka po pasi esila. Lelo tondimi liwa ya Papa Lutumba po toyebiki azonyokama lisusu te mais tondimi yango lisusu mingi po toyebiki espoir ya résurrection ezali osuko ya makambo ezaka nzambe ye moko ye aza na secret ya liwa pe aza na secret ya bapasi oyo toza nango na mitema. Merci beaucoup. Continuera après le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. Du corps pour le cimetière. Donc Lutumba, comme nous l'avons dit, sera enterré à la nécropole entre terre et ciel de la Ncélé. Voilà, le chef de l'État va donc partir. Nous allons donc procéder à la levée du corps tout à l'heure après les absoutes pour la nécropole entre terre et ciel de la Ncélé. Donc après le départ du chef de l'État, le prêtre va donc procéder et après les absoutes, ce sera la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel de la Ncélé. Voilà. Le chef de l'État qui salue donc en guise de revoir la famille du défunt.
toute la progéniture de Lutumba est là. En commençant par ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. C'est la fin donc des hommages que les officiels de la République démocratique du Congo ont réservés aux défunts. Rachel Keta, Rachel, oui, Chiluba. Balondi bachondo chikondo chimakumbana balwasi balanga bono kwenda Felix Antoine Tshichilombo ujimuka katika bono kwamba setuji baya batangela okondekelu kwa chibulu chetu cha jituku ujalelu Félix Antoine Tshichilombo. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Mulo kusamba dipu jaba nkogu bajemuka chikati mwa chinyo ngopelu uchinena na kumonda motsunse tukasa chana na chitalu cha Lutumba Simarshi bakuya batangana kuliseka lwanketa necropole mwaba wikala buni bakumushia kashiji ni chendelela mwaba wikala anima wenda bakutisha dépôt de diable de fleurs. Nous demandons aux autorités qui ont déjà déposé leur diable de fleurs. Nous leur libérons. Ceux qui veulent rester peuvent rester. Lutumba mama kwetama kumbu ons bolu kwase yeye nkaenda mtu mwenene ndabidi mbampresha mushingo mwa mushindo moni Lumumba omoni Laurent Désiré Kabila mbamuto mishingo yonso mushi mwadi baka chivayini moyo katataka dikudaleni okakuvwa bakumutuma kumbuna sha ndiko chikono nijiba cha kumwana mwakumona mama ikomia umumanya kabya kane mwakulu walingala mukwata mutu mubikola ni Simaro Lutumba uduma kutuvija mwakulu walingala Lutumba Simaro Rachel Keta abiki mibutuku mwambe na moto na moko 81 na ezali ebele pona moyembi pona nini nalobi ezali ebele pona moyembi oyebi bayembi babika kama lipombo hein moi discipline pendant que les autorités sont en train de se retirer nous allons demander mwambe na moko esengeli kotondo nzambe de fleurs de se préparer Simaro Masia abandi musique na 1958 commençons par le gouverneur na musique na 2018 60 ans siki mibutuku mwambe Monsieur Akou Makibwana ya mosala ya musique